Bonjour, bonjour, Bandeko. Ah, ok, makam. Tant on va bien on boit suivre bois, boire barater l'accès, boire bien la vie mais bon, bat baki parater hein. Na moni vidéo moko WhatsApp WhatsApp eza na songi. Na moni vidéo moko ba mama ya PPRD batomboki pe balobi baza kosenga réparation pona ndenge bato ya UDPS bafingaki mabonda wa soki mabonda mwana mwasi ya mama oyo ya parlement bango balobi te kofinga wana ezikoloba wana balobaki eza mabe eza lokola baza kofinga alors na yango basengi réparation kosenga réparation elingi koloba nini kosenga réparation elingi koloba te bato ya UDPS ndenge lokola bafingaki mama mabunda baya baloba basenga pardon po ete bakoka kolekisa yango asengi na opinion nationale pe internationale bakoka kotala yango balobi pe soki démocratie yango ezali te bato bakoki koloba na bango ndenge balingi mpona kofingaka bato wana nde ekomi démocratie mpenza ya ndenge mosusu. Et moi je dirais ceci, si vous voulez critiquer l'UDPS, adressez-vous. Elles se sont plutôt adressées directement à l'UDPS, mais ça ne servait à rien. Il y a aussi la discours à miner les batoto mukimumba yo. Combien la bango lettre solo là? Bossa la coalition la bango. Pour moi la coalition mobimba bossa les coalitions mais bozo swana bozo bunda au candidat vraiment ceux qui a évité Benemi mais est-ce que Benemi va cause ensemble vraiment? Elle a dit Sabino, Kamere na Fachi. Pour Nanga, ils avaient deux personnes, deux équipes où il fallait pas bête à autre match ensemble. Mais, politique et ça, la kaka, l'air mot, to bête à la bisoka, moi, na mai pour taraka. Kabila na le banata, na boussanata, combat de la biso. Fachi. Fachi na raïs, ils avaient dans un match impossible. Les Cambo Fati Fala Sala, ils ont dit oh la Sala qui tire. Bon, tout le monde peuple a voté qui. Peuple a voté qui parce que le résultat c'est ni en gros. Mais si koyo coalition Bossali, aux na majorité, aux angi majorité, allez, les lolobi bateau na yo ba fingaka. Bateau ya bango kuna. Donc bosa ko finga ya to benga ngombo aswimboa. Raphaël Ngoma na lobi na bino kombo na ngabo kanga yango. En tout cas, Malobawa na ba maman ya PPRD Bazali pratiquement a raison. Pas s'adresser na UDPS mais basenga réparation. Réparation nani ya ko senga réparation. Donc soki na koma nani ba yenga pasteur Gili Yokason bango baza batinda mibolo bana bakabunde na ba koma na ina kabuya bango nde batinda ka bango. Bolo bana bango basenga pardon. Je crois que s'il y a réparation à faire, la réparation doit être faite par rapport à plutôt à partir de leur chef. Ce sont leurs chefs, ce sont bien leurs chefs qui doivent demander pardon parce que Bango Baebi Makambo et ça dure quand même, hein, ça dure quand même depuis longtemps. Makambo il est pensé ça au salaire Makamna Bango. C'est la politique congolaise, ça marche comme ça. Moi je suis pas là pour condamner l'UDPS, mais en tout cas Nazolo Baka que Bosala qui coalition Boyebaki que vous avez batofo Bosangana te mais Bosangani. Lokwa bosangani bondi mapasi yango wana bondi mayango bafinga o bafinga bu yaka kati ndenge shadala yaki alobi biso to banga moto te na moto mo bangisa biso te bino pe bolo baka moto bangisa biso za te bo fingi ka so bosani ni comme ça tout monde ki ba politicien ya ofusa voilà la politique au Congo ça comme marcher na ba makambo moko ba norme ya lisusu ya normalité. Vous n'êtes plus dans les plutôt dans le bataba normal donc aux hommes on avait comme ça ta tautologie coup na banze wala comme tautologie moi philosophie te kola les alliés na mutu psychologie tout ça na bino et commis vraiment les kambo ya ko ndimate les kambo ya ko kama comment batomi balé oh il fallait bayo karaté bayo kali babite bon pour des raisons toto boya balaba ki to boya ke moto epela moto epela na likambo nini bo pelisa moto na likambo nini bo bangaka guerre bo bangaka bo guerre silate Beni Ituri Goma bakote wana nyonso people still be killed sorry bato bazo kufa bazo beta kama masasi ti lelo
Donc Beni Lubero bakoto na surtout so kotangi est mobimba bitumba ezali nango ka bitumba pe bala bakezala te ezali kaka ndenge ya forme ya bitumba ezaka wana na Congo wana ya miyibi. Vous comprenez? Donc Mario ba bolingo biso kutu ba msusu atozala posa osala politique nana onokota na parti nini okonosa politique wapi okene pa nani parti nini eza pena 100. Il n'y a aucun parti politique 647 partis politiques ngana ko pona parti ndenge nini. Tout le monde est corrompu. Moto nyoso mona kalobi onda osala pona peuple kanga ye moyibi parce que eloko azosala na azolinga peuple ba revoter na 2023 ba ko revoter na 2023 na makambo politique générale ezotambola te 2023 pe bozala surpris ba bilonga sikeko ya ba ko kamata pe bato ya sika mais bino bato akala na toko boa ki sabino. Peuple congolais a commis éveillé, boyebi yango que peuple a éveillé, mais il arrive de fois que bato ba sala makambo na kakarandenge balingi likambo moko ya kokanisa te ke baye bate ba sala likambo baye bate peuple azalaka bali ya ba ko sala kota la peuple te. Bongo siko biso banso to boa kisi peuple simana yango tolo bate allez mutu no so sala likambo na politique a Congo politicien no so ngo sala likambo zo sala kaka pona libumu na ye. Ata bomoni azolo ba peuple mais lukuta na ye tanga azolo ba peuple ayebiti azo bomba déjà place na ye ya 2023 sikoyo ba o ba bomba ba place na bango na 2023 biso sikoto sani to yakaka to vota kabino non boko zala déçu pe boko zala surpris na 2023 parce que na yebiti to comme appelle na 2023 parce que vraiment makamdenge zaleli le parti au pouvoir sur Bazolinga Roussani, on ne sait pas. Donc, Makambo Ezali, Kaka, Ndenge Bozako Kandisate, Makambo Ezali aussi dans Nzela, il y a peuple à lobby, Tokotala et Sikawapi, Bokoya Koko, c'est la bisolisus. Peuple Azo Zerabino, pour que Alo Barabino, Tala Bozo Babo Salaki, bois qui sibino. Donc tant peuple en bois qui sabino, boya ko kamwate. Pour li kamwa kamwa en tout cas ezana ngote. So ko bani ko tala ba nouvelle à Congo, oyo kaka jamais li kamba malonga ezana. Au moment là naufrage na mai ndombe. Naufrage sur le lac Mai-Ndombe. Plaidoyer pour l'implantation d'un centre d'examen d'État à Lobeke. Nord Kivu, le village Isigo, investi par un groupe armé. Voilà. Bino ba politicien bo vani la Kinshasa boye mabumu minene boza kolia. Allez, na iguna na ba groupe armé ba vandi si masolo baza kolia baza komela baza ko sala ba guerre baza ko yiba ba colton baza ko teka par-ci par-là. Biso ngato ka kibolobi pena ke a pona ba sinistré to salibo. Bo sala ke loko moko te, il y a rien qui se fait na ba sinistré. Yagala na batabo to tangata komba mwana na biso mamo liva sa ko yiba kabino mayele pamba okuno sala ba makambo minene koleka oyo gouvernement il faut sala. Après soka sali boko ngotuna o adwa kambongo wapi. Mais na ebite mutu kutata yibi mbongo so sala ba œuvre ba biza la kutu ba tondi mara biso ataye keto tondi mabato bazala ka soka zwi mbongo atongi 80 dako asombi ba concession minene la concession monsieur ezali soko moni yango kubanga makambo ezanga na tanga mubuto na bato pe ya tanga ba kabila o bazali na ba concession minene. Alors vraiment trop bani na Ituri, les miliciens de Codeco incendient 10 maisons à Bambounia. Donc, la vache à Batougouna déjà baké 170 vaches bakoufi. Tarakara bakoto una vache est très importante. Wana ba Congo so tangi omona kaka makambo mabe lo kwa soko nina. Allez-vous les politiciens vous attendez qu'à voter bino. Eh non,
647 positions, 640 sur 650 partis politiques. Donc, au côté, on a AA, na BBB, na CCC, tout na PPRD, tout PUDPS, la partie nous manœuvre bendeng. Moi, je suis beaucoup fingana. Mais il fallait vous finir la tête, vous y embalender parce que vous avez que vous allez battre, vous allez coalition. La coalition a bino boyebi, basolo bosolo laki. Peuple a évité à mon monde va finir na capo. Yemo président le baganini. À propos ya batona, ba finga mabundu basa président sur le côté. Secrétaire général na bango kuna alo bakelo côté. Kabu ya kuna pa vandi kuna ye mutazana na bureau kuna alo bakelo côté. Bongo siko bosolo bao. Bafingi biso baya réparer. Mais Bolo Bana président, le président de la République, c'est un membre de l'UDPS. Bolo Bana Kabound, un député qui est membre de l'UDPS. Bolo Bana Kabouya qui est là, qui est le secrétaire général. Je crois que Yom Tazo Sarab intérim a battu sur tout. Bon, évidemment, Kabound Azali, on a Azali intérim à présidence. Mais il travaille de connivence dans l'autre là, comment il s'appelle, Kabouya. Allez. Pour la deux, trois personnes au Barouta là, vous pouvez ce message car on a battu à UDPS. Maramba, moi, je suis moi, toi, Natina, la honte. Mikolo na Kinshasa après confinement, ba makambo zongi bandu les zongi. J'ai même bien la bête concert moko ya souka na chetemba. Ah, moi, je suis héritier Watanabe, pas bête concert, il y a danger, ma solo za kitoko. Et le prochain, c'est qui? Donc, bandu les bandits kozonga, bango kuna babanga, bango Covid te, bazanga bango na bandu les biso akute koma, so boleki ka moi 20 bo danger ba yo bilaye. Kutu tolo badini confinement ngo ndire zozonga na ngoka kalate parce que si koto zali na moi distanciation obligée, ba social meeting exact, bamba okuta na susu koleka 6 personnes ceux qui bato wana bazanga ndako na ote bayate. Mais bato pe basi ba lembi na bango makambango ya kozanga kokutana ya kovanda kaka na ba pale na ba masque ta neto ya ba masque za la partout so na cheka wana lati. Pour mona ekutu Santa Sarajevo na masque na ya sac à main. J'espère que vous avez vu le Nini Nasala qui a na vidéo Nasala qui a paparazzi. Dans sa rubrique moi paparazzi c'est très intéressant. Beaucoup baranjela na kokanga bino ba film na koye. Mais bo bangate to ça mutu mabete to publier mutu makambo mabete. Mais rubrique paparazzi zali avant de publier mukolo makambo koye bake tala makambo nazwa ki yo tango ozalaki kosala boye. Mais là au moins c'est que ça na ba musique na ma musique congolaise ali kaka. Dès que balata ka bilamba batiki ba griffe wana vraiment na éviter. Là on a compris les kambaote. Nga so na bosa ni tike na mwana tina sali li sumu. Mais bongo po eza yoji nde potika. Bongo po eza soki Versace nde potika elamba donc potika soki nini non. En tout cas chers amis, ba musicien na éviter à moins que ça la balata ngo après à zong ça on a shop. Na éviter donc louer au lati au PC de shop à Soukole à lati motomosus na éviter. Mais pourquoi nous laisser vos yoji pendre ticket je ne vois pas l'importance. Tout ce qui va coûter modèle à baba yoji en nengezala. Tu vois on a là tu vois que ça yoji 2 années et banit. Nous sommes à checker ticket à baba boyebi à wana za solo. Mais le gars zanga ticket bon ils a tenu comme ça là dans le boulot bon. Leur aéroport d'habiter maman solo parce que vraiment voilà donc mission congolais boyebi sanga pona nini botika kaba étiquette na bino et la masoke za kitoko ba modèle ba yoji to yebi yango. Entre temps je vous recommande bokene na page na ngai rango ça bokene komona mopa ona bilamba na éviter soki eza to benga nini Fidèle Kinata mtaoyebi sanga na tuna Fidèle Kinata Musafa Tulanda boyebi sanga na bila tuzanga l'air mo pembe na opa Limba Bumba tuna na mopa wana zani wana bon na mwana na mwana ke etikete te jibe mpira leki na jibe mpira mta leki na so jibe mpira mta tika alataki atika ba etikete na mwana concert atika ba etikete bon o mususu kuna ngoe kauka na mwana ke etikete na etena evite so ka tika kwa fabrika sa robeta mukoni. But d'affilée, moi la maëlle, toujours, mais ma materazi, orchestre, boutami, belé. Même quand on a bébé Bouchou a comme leader.
Bercy mwana leader boyokaka libanga te ayebisi bino ke bamabanga botika na bambongo na ye bofuta te bofuta Bercy bambongo na ye bopesa Bercy balar na ye bobeta bozwi lar bondimi mabanga mpe libanga bozwi te mais mikolo mwana mayele mosusu a danger mpena mwana mayele ya faire egola po faire egola a décidé asala banzembo na ye asala album moko na bamaster na ye ya wenge ya kala oyo babeta na ye na wenge bango tu obaka na Paris wana oyo ya mikili quoi donc Serge Mabiala déjà nayoka déjà moi extrait donc ayaya nayebi ke mato ekosepela baa na studio déjà donc fait des scoffa ya olalisa voix baemeli ya balalisa voix. Donc tous ces gens là-bas, c'est les banani bango tout de boyo kasusu donc équipe ya apparaît. Peut-être na ba des moukouse parce que bango tout. Bango tout na ba pesa en liste ya bato va participer na bon mais en tout cas, eza initiative moko très kitoko. Mais je vous recommande aussi un guitariste Niwel Azane Musikati. Ato beti na bata wenge mais yaza mutatonya tunya mais Niwel Azane Musikati azana Irlande. Fero yebi marambo Niwel Asasala. Canard obenga canard. Donc, match ezandengeza biso balera boulot de mois repos na midi to pemaki alors il fallait que solo là soko le mois ali ba corona ezo boma mokili moyena vendre na kati ya te na repos na libanda na kati ya voiture. Donc vraiment bande ko ba boyingo ezaki bongo molobeli na bino Raphaël Ngoma na lobi Rango Tsasa. Je vous recommande ma page Facebook Rango Tsasa bokende botala ba vidéo bani bomona paparazzi et bandit donc vient nga lati jeep ba photo mo pa opeza na kati ya mo pa eza soki blouson jeep soko dazo comprendre te dans la bina autour na fidèle kinata parce que le pire petit ya mo pa eza fidèle kinata limba bumba pe yo solanga na ye mingi bon masolo eza ndenge ezali ntango ezali tango sanisa sa kutumika na pasha kurudia na bino mbote pe tukutani mbala ya sima bande kwa bolingo Rango Tsasa page na bino ya mikolo yo abonnez-vous na Rango Tsasa bokende bosabone nde toyokani voilà wana balobi inosbi petit alobi ngape naza bakulutu balobi bazobeta me petit na biso inosbi wana kutu petit na biso te mwana na biso inosbi alobi ngape naza obeti nga na beti otie nga na tie bye bye ciao